na ngai nyonso na ngai ekouta na yo soki otiki ngai lelo nani akosalisa ngai motema mwa ngai elikya na ngai ezali se yo makasi na ngai oyo nyonso na ngai ekouta na yo soki otiki ngai lelo nani akosalisa ngai Yesu 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 motema na ngai elikya na ngai. Bonjour, bonsoir, bandeko bayandaka Papa FTM ya Congo Milolo. Bonjour, 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 mbote, mbote, place nyoto bozali. Na bandi, na zonge bino susu lelo. Na toujours kaka na ba information ya mboka. Na bandi, si j'ai allé auto développer lelo, ezali beaucoup plus makambu ya ba artiste, musicien. Et beaucoup plus na ba news oyo tambola mokili mobimba makambu ya ba mutakala ya ba pasteur na basi na bango ba copine na bango e osala biso motema pasi mais pona bana na masolo wana na kosenga na bino vraiment bandeko bos abonner massivement na site oyo ya Congo Milolo TV balobi site oyo na 2020 ya site ba action tozali susu na temps ya kosakana te tokomi na ntango ya baaction ya sito eboya polémique tofingaka te mwa oyo otala video soki aza na posa partager akomante na yo ndenge olingi eza nango gratuit site ya bana mboka Congo Milolo TV toujours en forme likolo Papa FTM. Pour na okota na vibe sujet na biso ya lelo yo na opesaka conseil beaucoup plus na bandeko na biso ya basi na ya mibali mukile se baby nango mukile baby mwasi mobali soki oza na posa osala ba masolo na yo oke na jardin d'Eden ongosa masolo na jardin d'Eden so omoni kaka moningano ya mwasi be ya mobali boza na ye na jardin d'Eden abimisi portable afilme lobana pekisa ye mbala moko pekisa ye mpona wana eza basentiment me mokolo ekoyinda azaka mutu ya liboso mutu aobwakisa yo fo bokeba année oyo janvier ebandi mabe tomoni ebele baartiste musicien baartiste comédien tokosukisa sikoyo na basali ya nzambe oyo ezalaka mwa rare kala très rare en tout cas namona peut-être ya moko mais ezalaki rare mais lelo oyo basali ya nzambe bakomi lokola kaka bamusicien ya mokili musique chrétienne ebongwami tango Kofi alobaka ke batu wana basalelaka banzambe te tango Kofi alobaka batu wana basalelaka banzambe te totiaka bango batembe me tokomomona sikoyo bamasolo yango Moïse Mbiye aviola video mutu apiblie yango Moïse Mbiye comme makambo ya na justice baporte baplainte mpona viol il paraît na oki ba mususu bazobima lisusu babatama bazobima bazwi courage. Donc en fait makambo ya mwana oyo Peniel oyo mwana ex mwasi ya nani ya Mike Kalambai
Donc, yé, tant yé, kaka, a lobby, a dit non, ça suffit. Na lingi li balote, a bendani. On dirait, basi, mon suspect, a pasteur, a commencé à avoir courage dans minute. Bouzo, beza trop. Ndeko moi, si ndeko mubali. Il faut pas qu'on ait autina moi, na yo, yé moko, ne l'église, na biso, ba congolais. Toi, église en général. Aussi, on a basi, oh, non, réunion des jeunes, réunion, nani, boye, songolo pakala, bokenda, otiki moi, na, otiki na 10 heures, on a 20 heures, tika biloko wana. So, ça, on de onanga, na maître à gar, tika biloko wana. Pasteur congolais a moutouté, toi, africain, a moutouté. Confiance, si tous en bas, na, bas, sont confiants, quand même, bas, mi balo confiant, na, pasteur. Ba mitema mabe batali boso mbaro bomayo donc et pas ba congolais et comme keba na congolais baba ndeko nanga mais comme keba pasteur là se comporter lokola païen toyebi makambi église de réveil za mu PPO uta na États-Unis et qu'il y a l'Amérique latine, et tamboli, n'Europe kutu, et régna mingite, bah moi, il atterrir en Afrique. En Afrique, on a des coups de somme, on a somme. Na qui ne comme une église, na baba, mon gars, 10, 5, 6, 7. 4 et 5 heures déjà, musique, c'est bandaki déjà. Mais de toute façon, yemba. Maman, on l'écoute, moi, 1000 francs, moi, ça comme une abadi, non? Avant que moi marché à juste 100 000 francs et pas pasteur au Woso. Pasteur a commencé à mbongo. Boté ngambongo mouké. Boté pèse à 100 $. Boté pèse à 50 $. Tu pèse à 500 $. Pasteur. Moussali Yanzambe. Nyanyo surtout parce que vous bête ma boko. Oh. So botali na site na ngai na Congo Milolo na tiaki bakamwa ba pasteur azo beta bandimi fimbu bandimi ba mbongo te ba dimi te ba ba offrande te azo beta bango fimbu po ba mbongo te mais Afrika komi zoba na niveau moko na ebité balobi sali ya nzambe za individuel. Ils ont dit yon nzambe na yon pasteur na yote. Pasteur na azali péché nzambe lui mutu nyo soto azali na mukili o azali péché. Yo y compris na pasteur no peso que na osambela. Mais comment qu'on dominer yo pas moi pas péché. Basi ba komi na niveau vraiment que même mobali na ye po alambela ye ceux qui tant disent coquille azali capable ya otika même biloko na nzungu na wala manga après na kena église bandeko tofungola misu bandeko 2020 bofungola misu bandeko bolala su pongi te bolala pongi te ba pasteur congolais ba komi mitema ya mabe moko impossible ba komi vraiment mitema ya mabe mitema likundu ki pédophile comme belé na milieu na biso ba congolais ki pédophile comme belé bo fungola misu ba congolais bo fungola misu bola susu te trop c'est trop. Surtout bah oyo bazo fréquenter l'église de réveil na binyo surtout te mais comme bango nyo surtout basi ba bemba na bango oya malamu eza nango mais po mona ngo ya passe po ya mabele ke bele ya mabe so za un problème na yo sola nzambe na yo
sona nzambe na yo basi ebele mibale ebele baza makambo mabe na bavi kindoki kindumba makambo ebele bazobata nsima ya eglize. Kindumba na yo eglize te mte kosilisa yo, kindoki na yo eglize te mte kosilisela yo. Bakolakisa yo chemin me motema ngo ezaka motema na yo moko. Na kindumba na kindoki na yo osilisa ngo kaka yo moko oyebi place ozwaki yango. Botika kopesa bapaster pouvoir moko impossible. Bota makambo oyo bato bazalaki il fallait bapesa biso exemple ta lelo nde bakomi. Bango nyonso tu oyo toyebi basala ya nzambe bayembaka banzembo ya nzambe bayembaka kitoko babinisaka biso na bafete baanniversaire banini bamariage makambo ebele banzembo na bango ebetaka ta makambo osala mpona balakisa bino ke bango mpe baza bato bapeshere oyo osalaka ye mpe asalaka yango. Me ye sikoyo asafisha na yenga muta nzambe yo te. Différence kaka yango wana nakoyeba mwa verset biblique mwa mike ayebi a maîtriser bu asala église lobi boye bu amati asimi mwa kelakela na ye église tomwani ngenge banini balara. Bandeko napesi bino conseil bokeba na l'église na biso. Bokeba tata mama bana bokeba pona moko alio na tiki bino na beni bino kaka matoi bofungola matoi na bino bosabone massivement na site ya Congo Milolo TV bofina susu pona boza ba notification tango omona ngonga oyo ya kosabone ebi banzete pembeni nosabeli so na tindi na koti video na nga na kati ekomilomba moko place yozali na ndako na yo na tablette na portable partout ozimba moko ba image ya Congo Milolo TV.